doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur Cléboa Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Ndegnaïb Sarabinoka. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a les lots. Ezali naba sujet mi balé mais toko vandela sujet kaka moko. Parce que le peuple congolais boyebi ndé tolobakara émotion et l'équipe biso. Tous allez comprendre batutu bazali na pasi batutu makambo nyoso tout ezali koleka bazali comprendre été parce que bato nyoso tout bazana bobangi bato mingi bazali na sima ya président de la République. Mais parce que tous allez komona pasi que congolais azali ko défendre loko moko po kaka président de la République ya mboka na ye akoya. Donc na monde des alliés belete donc yé moko congolais azali ko bunda azosa la combat pour acquérir sa président de la République na a réussir. Donc ezali pasi na mawana motema. Donc lelo toko banda nanu avant to développer masolo oyo tolingi to lobela bino toko banda nanu na kopesa bino nouvelle oyo nécrologique pour ezali ko sala vraiment pasi batu bazali ko comprendre te yangwana batu bakomi ko spéculer batu bakomi ko loba makambo na bango moko parce que vérité ezali pasi pona koyebana parce que batu bazali ko comprendre te na minute susu tozali ko lobela bino juge mususu awiti ko kufa na kombo ya Godefroy Kabamba azali juge oyo azali na tribunal ya Matete azali juge moko oyo tango babengisaki Vital Kamerhe avant qu'il na boloko yep avant qu'il na dossier wana il y a 100 jours akufi donc na ba condition kaka oh il y a bizarre donc crise cardiaque avant kufa à Sanzi Makila donc sikoyo ba coïncidence a boye to éviter ce cas coïncidence ezali normal parce que ti tozolo ba boye to kolobaka ndeng ba zuzu balobaka to ko accuser mututé sans preuve. Motutu ataba accusé azana présomption d'innocence mais ba coïncidence so ndenge ezali ko salama ezali ko pesa batu yangwana batu faut baloba ebele esika nyoso tout tozomona caméra zozala batu bazoli ko kufa na présidence batu bakufi na tribunal bomona ego basalaki na prison makala o bazo sambisa yemoko Vital Kamerhe no bomoni ke président ya tribunal wana juge na biso Raphaël akufi na ba condition moko azalaki kutu maladité azalaki bien akufi na ba condition moko kaka donc ya bizarroïde ya ngono moni sikoyo tozela tokoye ba penza vérité à solo parce que famille basengi bakene kotala ba konja l'état basengi penza basala autopsie parce que bazali ko comprendre ndeko na bango akufi. Donc, accepter donc parce que koti neti mort mort koti na banquette donc si koto kozala fixé to yeba soki akufi ndenge nini soki balobi kaka poison a wana ndeka na ba ma sobele wana boyebi to kosala ngo rapprochement nan mais pour l'instant to koki ko condamner mutu te ka boy par défaut ou bien to condamner ka botoloba mais en tout cas ba donner nyo surtout ba indice nyo surtout o ezola kisabiso que ezali masolo poison donc qui dit poison oyo alingi ke batwana bazalate donc intérêt ya mutu alingi batwana bazalate parce que juge Raphaël akufi ba misusu ba pesaki bango ba mbongo ba corrompaki bango na mbongo ya muyibi oyo peuple azolelela po ba pesa Vital Kamerhe liberté provisoire mais ndeki tokaki na juge Raphaël alingaki masolo anate donc il y a un autre moni que ce qui 6e fois bazo rejeté kaka mise en liberté oyo provisoire ya Vital Kamerhe et en paraît-il et commis na basuka oyo
tozali koloba biso na 5 minutes tozo akize mutu te, mais na makambo nyoso tu oyo ezali komonana. En tout cas, mutu moko akoloba masolo musu te, batu tu yango na bazo telemela kaka ke balobi ke poison mutu azosala makambo ezali Vital Kamerhe. Bon, l'avenir donc à la terre nous dira la vérité, parce que autopsie et au salam autopsie sur les salami, donc vraiment autopsie au laxate que au mutuni na tiaki poison au mutuni na salaki yango, mais autopsie et au laxabiso mutuana akufi na maladie nini, donc ce qui mutuana akufi na poison, donc likambo mususu ya koloba et ozalate. Donc vraiment avant de passer na likambo mususu na bino, donc lelo tozali vendredi, donc na butu ya jeudi na vendredi na 3h du matin, juge mususu ya tribunal à Matete place Kamerhe Kendai Kosamba yepazali na kati ya dossier 100 jours na kombo ya Godefroid Kabamba on a la bino photo na zo la bino sur photo awitaki kotika biso. Donc ce qui ezali kaka coïncidence batu ndenge bazo kufa ezaka nzambe mutu azo benga bango. Bon tokoyeba mais coïncidence yango ekomi vraiment ndenge moko ya vraiment batu bazali ko comprendre te. Bon totalaka yango ndenge masolongo yo mema biso kalate awa tokozala fixé, mais to confirmer bino kaka le 3 juin, donc l'état Moussa les ali ko sala magara, donc machine il y a justice ezali déjà marche neti, donc tozana regret ya ko regretter juge na parce que azali penza na musala na ya yebaki azali pena ba compétence azali vraiment compétent, mais ba juge musupe bazali parce que procès wana eko kangamate pour batu mususu basala kine ba kansile mususu eko handicapé procès, mais procès ko continuer. Donc le 3 tokozwa juge mususu a continuer dossier wana, donc ndeki tozolo basiko tozali kozela kaka tozela autopsie salama toyeba juge na biso Raphaël akufi pona nini, donc sikoyo to vanda na calme parce que bomoni famille wana eza vraiment famille moko ya ba civilisé, donc neti juge moko civilisé ya ono moni bazo kendango na ndenge moko ya logique, bazo kendango na ndenge moko ya démarche au penza bakoyi ko sala balbi bango pour l'instant bakoyi ko accuser mutute, donc bango tellement famille baza ndenge wana biso peto landaka ka ndenge famille ya juge Raphaël ezali ko sala. Toujours na cadre kaka ya ba polémique, ba cadre kande comme boyebi makambo ya présent na makambo ya présence et comme kaka polémique. Donc to monaki na ba réseaux sociaux, monsieur Vidier Chibanda ndengi to landi na ba réseaux sociaux que aner ekangie azali penza ya mokangami, mais vraiment donc communiqué bimi na directeur ya presse présidentielle Abraham Lwaka Bwanga a pesibisoto reliango poto yebisa batuke ezali fausse information, donc conseiller spécial et à président de la République en matière stratégique azali libre na mouvement nae azali kosala musala nae ndeka azalaki wana, donc batu bazwaki nouvelle wana ndenge panzani ezali nouvelle moko ya lokuta, donc conseiller wana azali nae donc libre na mouvement nae azali ko continuer kaka musala nae yangwana moni, donc bosse méfiaka vraiment na ba makambo etambola na ba réseaux sociaux, donc bozilaka nanu bon botuni, donc 5 minutes avec ces engrais biso to confirmer les kambu ezali ya solo yango pe nazali ko profiter pour na koyebisa batuke, donc 5 minutes avec César Ngadi, les amis de César Ngadi, c'est le groupe na WhatsApp beaucoup na solo bokoti, donc bozo penza information ya solo, donc j'en profite de l'occasion qui m'est offerte pour na pesa ba membre tout ya groupe les amis de César Ngadi ba mbote ebele, donc vraiment aussi ici dossier wana, donc bozana bino na pesma, donc conseiller spécial et président de la République en matière stratégique monsieur Vidier Chibanda azali naye libre bakangi yete. Avant sikoto kota penza na sujet na biso phare ya lelo oyo lelo batu bazali motema moto batu bazali koloba bazali kolobebele tozali ko comprendre que batu bazali na bobangi na makambo eleke belebele, donc balongoli Kabound na bureau ya parlement, donc makambo izoleka ebele batu bakomi koloba ndenge ni président de la République azali ko réagir te, donc to moni pe na 20h o ya vendredi to moni, donc porte-parole ya chef de l'État aye ko
longola ba zone d'ombre na makambo et belé donc ezali koleka nani biso pe siko lelo tokosola na bino vraiment avant to banda yango tolingi to proposer bino bande annonce ya émission o na bino ke ba direct et koti na kati ya 5 minutes avec ces Ngadi mais na lingi na faire comprendre bato musu parce que natali ba message musu mutu musu soit a komeli ngai parce que moni ba congolais belé ba comprendre malembe neti biso moni to comprendre président de la République mbala moko que mutu oyo penza osala makambo tisiko bato musu na ba comprendre te bato belé ba César Ngadi au BBC émission 5 minutes non émission 5 minutes o net bozolanda ngai et kozala kaka oyo na telemi na zolo bana bino donc na ndenga vibration et kozala kaka siko ndeto bakisi ba 5 minutes ya direct oyo za na vandi téléphone ouvert toujours ça la analyse na bino ya sujet moko et kozala na actualité donc wana ezozala mercredi na vendredi mais siko samedi émission na ndo ça na radio na kotiango na version télévision de 14h à 16h rendez-vous des patriotes wana nde na kobanda kozwa invité dans la Liboso, il y a samedi 6 juin de 14h à 16h, et vous avez le téléphone ouvert, il y a un à binotou, vous s'abonner na compte na YouTube parce que vous êtes en direct na compte YouTube, vous s'abonner na compte wana pour vous poser des questions na bino, vous participer na émission wana parce que invité dans la Liboso kuna na epsek bino na zozoa donc ba parti surtout politique donc toute tendance confondue donc tokozwa batu ya Katumbi bazala batu mbemba bazala batu ya Fayulu baroya donc tokopesa ba invitation na batu o balingi baya baroya pour biso to comprendre pe ba misusu ndenge ni bazali ko fonctionner donc pour revenir une émission où il y a les 6 invités na ya liboso ezali bras droit ya Moïse Katumbi. Donc, Azali, membre actif, il y a ensemble parti politique, il y a Moïse Katumbi. Donc, il y a Azali, bras droit penza, il y a Moïse Katumbi. Donc, na kombo, il y a Evaris Omana Ochudi. Yende Arozala, invité Nangai, il y a samedi 6 juin de 14h à 16h, téléphone ouvert. Donc, vous allez voir Nate Bogoloba, ces Ngadi, vous allez inviter, vous allez avoir des questions. Donc, là, vous allez passer pour Bokota, na kati ya émission, mais vraiment, il faut qu'on insiste kaka. Pour tant que bando sala on a radio et ça qui bat belé bando ça na difficulté à côté mais il faut kaka ko insister donc vraiment na telebino siko bolanda bande annonce ya émission oyo il y a samedi 6 juin 2020 de 14h à 16h rendez-vous des patriotes avec invité Evariste Omana Ochudi bras droit il y a président Moïse Katumbi. Pour la rentrée de l'émission Rendez-vous des Patriotes, c'est samedi 6 juin 2020. Mon invité est le bras droit du président Moïse Katumbi. Bonsoir chers tous, bonsoir peuple congolais. Nous venons vous confirmer notre rendez-vous de ce samedi 6 juin 2020 de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec les Patriotes avec M. César Ngadi. Evariste Omana Ochudi, le bras droit de Moïse Katumbi, sera mon invité ce samedi 6 juin de 14h à 16h dans mon émission Rendez-vous de Patriotes. Ne manquez pas, nous allons revisiter le récent discours à Kachogwe du président Katumbi Tchapwe. Nous allons entrer dans la mandature de M. Félix pendant 1 an et demi. Nous allons aussi éplucher les dossiers de l'accord KHFCC qui détruit le pays aujourd'hui, qui devient un cancer en phase terminale. Nous allons parler de décès multiples qui ne cessent de s'enchaîner à la présidence de manière mystérieuse. Nous allons parler sur l'insécurité au niveau du Katanga, mais aussi à l'Est, comme toujours. Les conditions sociales du peuple, le procès Caméré et celui de l'évêque Mokuna, le président de l'éveil patriotique, mais aussi nous allons parler sur les perspectives à venir, telles que le préparatif des élections, quoique 2023 est encore loin, et l'avènement de l'état de droit dans notre pays qui a été tant demandé par Félix Tshisekedi, des mémoires, mais aussi M. Katumbi Tchapwe, qui a été son combat de toujours. Et c'est autant de sujets qui est important pour notre pays. Le départ
inopiné de M. Jean-Marc Kabonde dans sa fonction du vice-premier ministre de notre Parlement. Aujourd'hui, il est seulement député simple, il sort du bureau d'une façon inattendue, mais aussi d'autres procès qui sont malmenés, des députés dont on ravit l'humilité de manière incompréhensible. Tout ceci, nous allons en parler. Vous avez la possibilité de poser vos questions en direct à mon invité, Évariste Omana Otchoudi, le bras droit de Moïse Katumbi, en composant le 07 53 36 38 09. Masolo et Zongi, Ndengi na Epsaki Bino, ba direct na cluboriginal.net et Bandi. Invité na ngai ya liboso, bo witi ko landaye, ezali Évariste Omana Otchoudi, oyo azali bras droit ya Moïse Katumbi. Ezalinga Wabino, M. Évariste Omana Otchoudi, président ya APK, cadre ya parti Ensemble pour la République, proche ya Moïse Katumbi. Naikope Sabino, rendez-vous samedi 6 juin 2020, de 14h à 16h, na émission Rendez-vous avec le patriote, Nandekona Biso, César Ngadi. Masolo et Zongi, Ndengi na Epsaki Bino, ba direct na cluboriginal.net et Bandi. Tout le monde était Ndekona Biso à Zokokate. Loboko ya mokonzi mboka Félix Ezopoya na mesa te pona kopesa décision asuka. O peuple aza kozela ezali o azali kosala te. Makambo etali coalition cash FCC toyebango. Tobosanite bibembe o ezali kokwea mokona présidence. Ekomi makambo moko ya somo. Est-ce que Ndekona Biso ayaki na bokonzi po kunda ou bien po pesa bomoi? Kasi tomoni bibembe ekomi ebele epai na ye moko. Yango tokolobela nyonso wana. Rendez-vous pris pour le samedi 6 juin 2020 de 14h à 16h. Abonnez-vous sur notre compte YouTube cluboriginal.com pour poser directement vos questions à notre invité Évariste Omana Otchoudi, le bras droit de Moïse Katumbi. Vous avez la possibilité de poser vos questions en direct à mon invité Évariste Omana Otchoudi, le bras droit de Moïse Katumbi, en composant le 07 53 36 38 09. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe, il faut voir Masolo, Nambunchu, Penadikos. Donc, Binomoro, Boiti, Kolanda, donc, Bandanos, Ndengi et Leki, donc, Nazali, ko répéter les sous-sous, donc, émission Zali, téléphone ouvert, en direct de 14h à 16h. Kuna, Tokozwa, Batu, Nyosotu. Ezali, Kombo, et émission Zali, rendez-vous des patriotes. Et puis, mercredi, vendredi, 5 minutes avec téléphone ouvert pour participer. Pour Bengi, vous allez solo langai, vous allez développer ma solo auto mokoloana. Mais mardi, donc parce que tu as direct ezali mercredi 3. Mais mardi 2, tu as la essai moko boye na bino, donc ils ont été prise de contact, mais na 4 tu as la analyse. Il y a procès il y a Vital Kamerhe Vital Oleka na makambo ndengi juge akufi na ndengi eko se déroulé na mikoleko ya donc lundi to sala essai to zape na sujet moko na kati wana il y a procès il y a Vital Kamerhe donc to sengi na bino lundi mardi wana bokota na lobaki lundi te mais mardi wana le 2 bokota boato bazana ba observation ba suggestion bozo benga tant bozo benga wana bozo loba makam na bino o bozali nango ya koloba pona ko améliorer kaka émission na bino wana parce que émission ezapé ya bino ezapé ya biso donc tozali ko sala yango ensemble so bomoni likambo ezali koleka bien te boko benga poto bongisaka donc à chaque fois likambo eza bien te donc téléphone ezala ouvert eza tricage te o bengi na o mais en tout cas na respect moko mutuel o benga te ko bando finga batu bio bando loba n'importe quoi wana to ko autoriser on te mais soko za pona ko critiquer na ko loba likamnyo so lingi donc vraiment vous allez le bienvenu donc ya wana kana lingaki ko lobela bino concernant ba émission asika bo banga na bino te 5 minutes o bozali ko mona eko bandaka kozala sikoyo to koti na sujet na biso penza ya lelo to ko beta c'était pour ezali vraiment ça donc na passe na maona motema parce que ti lelo zo mona batum susu bazali
koloba makambo okuikutu ko imaginer teti bato mususu bakoma ko comparer Félix Antoine Tshisekedi na Kanambe bato mususu bazali koloba penza ke Kanambe akoki kozonga na pouvoir. Mais peuple congolais, est-ce que atakutu tozali amnésique, atakutu tolingaka mboka na biso te, mutu lokola Kanambe penza bo comparer na Félix Antoine Tshisekedi. Déjà Kanambe aza étranger, Félix Antoine Tshisekedi azali mwana ya mboka. Donc comparaison exacte, il faut jamais comparer l'incomparable. Mais ils allaient passer dans ma parce qu'il y a un Congolais dans le mingi ke to yebi makam to lingite oyo te on a ngana lobaki so qui to raté mboka na biso to raté au contre-temps hier to raté na Félix Antoine Tshisekedi mboka na biso zo en vol et décollé wana penza to kokota na makambo ya sous-titel wana penza 5 minutes comment vendre la ka sous-titel mboka na biso. Parce que ata mboka na biso e bonga 100% mais toko mona soki Félix a sali 5 ans na ye au bout de 5 ans na ye toko mona quand même que social mboka na biso ko changer parce que président de la République leitmotiv na ye ezali pour aider peuple ba Kanambe ba sala ba 18 ans ba aider peuple té donc ba yiba ba sala loko mote sikoyo ba linga ba zonga ba aider peuple ndé ba aider peuple té peuple congolais tous à la précédé parce que na Kanambe tozaki précédé président de la République a ça la peine 1 an sikoyo ako silisa makambo nyonso tout te na 1 an toti que la étant a witiko ya azali nanu ko partager pouvoir na ba médiocre o ya FCC donc bokolo ba ke ba misuso ye moka lingaki asala azana bango alingaki asala na bango ndenge nini batu bango mutu ba loi na bango ndenge salamaki ba votaki na parlement bango mutu bazwaki bazalaki majorité na kati ya parlement soki bazali majorité bango to babima premier ministre babima kuna bango to ba gagner c'est bon ye akuteni na makambo akutu asali tout que au lieu to ke na cohabitation tito ke na coalition azo sala ndengi azali ko sala mais siko batu mususu bazali ko kanisa bazali bo batu basali bo batu bakufu au président de la République est-ce président de la République azali mutu so li kambo leki ya lobimba la moko mais non na minute ndenge tozolo babo boule ya Félix Antoine Tshisekedi mutu moko yebi yangote et puis ce qui est vrai tozo yeb sabino na 5 minutes boye bake mikoleko ya Félix Antoine Tshisekedi a osepilisa biso parce que makambo biso tozali komona o tozali ko lela ye azo mona ngo mutu moko ta ko lobake lelo azali na souci ya ko leka Félix Antoine Tshisekedi pour na vie na yemoko bilo bakazi Félix Antoine Tshisekedi akende ko no pa ba barrer akende ko no pa ba barrer te mais batu musu bakomi ko loba donc azana souci ko leka mukolo nzoto yemoko donc ndenge na baga ke congolais azo boule ko leka mukolo boule bilo bakaza te ke Félix Tshisekedi azo kate azali ko yoka mais ceux qui bomoi Félix Antoine Tshisekedi bomona makambo leka na caméra et comme qui nzembo musu basali ba t-shirt ba musu bazolo ba metango bakangi caméra bato na ka basali ba t-shirt ba comme loba oh te il fallait pas bakangi caméra zaki na kaka mutu moko boye exécutant mais non mais moi que congolais to makambo lingité caméra bakangi te bozolo ba caméra tango bakangi et comme que il fallait pas bakangaye ya sala na rien siko caméra banda zakuna ça ça tangi comme président de la République pour bon monaka que congolais to yebi makambo to lingité président de Gazana azoka makamto biso mo imagine que biso tozali libanda za katite pas tout monde Sarkozy ate donc makambo ya chômage akomi ngana ko kisa chômage o ngai na kotala makambo économique bonga tanga komaki na pouvoir tangu bazo tourner siko ba question bandoko ba tourner ba question o bandoko le banale ya nini abidi oh ngana osala tout chômage o kidate ngana osala to nasani bon parce que vous allez les années jouer à zobeta balle na katia nini yo zali banda te ozo il fallait ça la bofa oui obite que joueur azana katia azana pema misu fatala donc vous allez banda ndek to zali bo Félix Antoine Tshisekedi mutazana kati makamsu biso to zolo basala sikoyo parce que les mso azakuna moyen asala ngwe eza te pour le moment yemoka yebi puis tous en a confiance na ye bobi Félix Antoine Tshisekedi to yebi ndenga fonctionnaire azoka tant na ye pour ça likambo mais soka sali likambo ne ratakate bon moi tena makambo ba miyibi ondenge ba yibi bambo parce que bazwa na occasion te que musale salami donc gouvernement penze bimisi mbongo ba bi bon ça musalo bon pas bosengi combien 10 millions bimba possible ça musala donc tellement ba mona na te que ba présence la rake to ça likambo bimisi mbongo ou ba lié musale salamité mais avec Félix Antoine Tshisekedi aloba ke yé eloko inachevé kozalate soka pesi programme et ko salam et on moni
ba caméra donc liboma donc mi ba mona ba mbonga ndenge tel ba sel ba cop moko donc neta ba kiol bo moni pesa suki donc to pesa Félix Antoine Tshisekedi temps toza ko confirmer bino peuple congolais mikolo ezali koya boko sepela Félix a kolingate que peuple na a souffrir na ni soki Félix avant dîner parce que azali na besoin ko lo bater bo mona kana to pesa un exemple dossier ya caméra même pas na présidence mutayeba qui on caméra lobby azo pesa ba dossier azo pesa Félix a signé bazo seka mais lobby caméra qui une invitation même pas convocation ke bo pas quoi ba ko inaye nana yebaki ke nana ndimaki de ton caméra azo kenwana a ko ya naye mais Félix a yebaki ba dossier ndeke OK Félix calme wana zali nango ezali biso tozali na chance bato za na mutu président de la république aza mutu moko discaza mutu moko calme za na problème na mutu aloba yebo bo bakaka lobi sili mais mutu oyo abomba na leko na mayele mutu aza calme azo mo mutu abomba na leko na mayele mais peuple congolais tozala calme Félix Antoine Tshisekedi présent azo yeba ma camp tozo comprendre batu moté bezo sala passe batu ba komi presse ba mona kabunda za ikona ba longoli bazo banga wa mo komsu pe ba ko sala pe masolo moko boye na Sénat pe pour ba ko kipe kolongola Félix Antoine Tshisekedi tozo ko yeba mais bo yeba dans tout ça muta décida que nzambe soka tili boko na ene loko moko mutu moko ya na contre-tenté mutu moko aroya na contre-tenté lo kaka tozo yebisa bino boza la calme to confirmer bino boza la calme peuple congolais tozo sepela kalaté Félix Antoine Tshisekedi akotika peuple na yete asufaka nini mais kalaté boko sepela biso to kota na ba polémique on a passé biso to pesa ba information ya ba polémique té toyoki boy donc makamso ezo sekisanga to moni na côté mo batini bato moko o mai neti ba soda moko boy ba witi soki mboka nini ba okene mai wana bazo lakisa biso eza mai kutu yo so est mai ya Congo donc mai ya fleuve Congo za la propre ndenge wana mai ya fleuve Congo mona onde za kaneti marron te bona boy mai wana bino bozo mona na ba photo wana est eza mai penza fleuve Congo Congolais kakaboué donc tellement polémique Congolais zaranika ndengwan mais bozala calme to confirmer bino bozala calme peuple congolais kalaté boko sepela ba bulo tu bino bo bulaka wana eko salama parce que Félix Antoine Tshisekedi zamba intetaza yuma taza zobate Félix Antoine Tshisekedi noko ya mona kina yebi et puis yebi ke ba makamune po simba kanamba ko zalate mais bakendaka na makamale malembe nde nazo bakake libande za katité makambo ye ayebi biso to yebite ye ayebi makambo biso to zoeba parce que yepe azali banda na kati mais oyo ye azomona na kati biso to yebite rolo ba boy pona boy ezaneti to mona ba peso poste obula nga moko to zo poste no sala botango ko taka na poste ba bimoni awo etambola rabo etambola rabo yo avant sala bo fo sala bo ngana kase okomi siko na kati ya masolo okomi na kati ya masolo donc tous à la calme Félix Antoine Tshisekedi présent na biso fachi beto là baki ako décevoir jamais peuple na ye donc ako décevoir ka biso te pas sûr tozo mona tozo comprendre congolais azo banga que présent na ye ou bien likamoko ya azana kanda ya ba médiocre bazali mais boza la calme toko sepela kalaté et comme mikoloka keza kalaté beaucoup mona pena bobi donc mutoyo donc vraiment makambo e komi boy donc présent na biso avant de calme pour na boy donc to confirmer bino 5 minutes confirmer bino parce que biso to babilo belate to ko kota na baba ba délire ezole kaleka na ba netité parce que to za na besoin ko pesa bino ba information ndengwana te mais loko to ebisi bino kaka bo vanda calme boko sepela donc partenariat oblige nous allons marquer une courte pause donc restez connectés sur Clébois Original à tout de suite. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Event. Rom's Event, Rom's Event. Service traiteur, organisateur d'événements. Allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités. Africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rom's Event. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rom's Event, le meilleur dans son domaine. Donc, Binomo Boito Landa, donc partenariat oblige, partenaire Nabuso Bazami Balé pour l'instant, Bango Bazar Nabuso. Donc, depuis Belle Lurette, surtout, donc, Sepela TV et puis Romain Ilunga, les grands traiteurs à Bagisama. Donc, Bango, Biso Totindara, Bino, na 5 minutes, il faut consommer congolais. Moi, Namboka Soki, a sali loko, tout le monde, na Bandibu. Chinois. Muninga na banso asali loko ba ninga na ban communauté zo kende kuna pe ko sala ko somba mais biso soki muninga sali loko yozo zila mukolo nini akokanga po sekaye soko muni azo umela o azana kisi ubebo na bo yo moko mukolo ndeko bandiko ndo funda muninga na o congolais mabe na yango wana yango mona ba biloko mususu ba chinois ba koma oteka ba kwanga ba ndunda na ba château rouge parce que biso soko zwe loko bazo ba ndenge nino zwe yango ndenge na zwe kuna kuteza rabo o mona gaza pour muninga na yo aroya kokota te sala exotique bato ba exotique sala exotique congolais aroya rare azo préfère que n'est pas chinois ateka qui n'est pas chinois azoteka asomba mais pas muninga ne congolais akoyate akoya mukula kozanga mbongo mona ya père mystique mikolo penza bes nakata parler donc ndeni pan au PC comme loko bu client insolvable ba congolais bangwana client douté client insolvable a changer nzela mona na souté yepe muto abani ko critiquer mais mukolo koko ya kaka ACP yango mona biloko na biso ya ba congolais mingi umela te mais ceux qui baninga ba saligner tozolba donc Romain Ilunga les grands traiteurs Sepela TV décodeur oya banamboka il faut vraiment kocha banamboka maboko donc tozali ko s'acheminer vers la fin de l'émission mais nalingi na beta c'était nazali ko rassurer peuple congolais par le biais à 5 minutes bobi que sok biso tolubi likambo tolubarango vraiment makambo ya sérieux prenez votre mal en patience bozala calme o nyoso tout bozali ko lelawana président de la République Azali Komona, président de la République Alanda Makambu Yemoko, sans intermédiaire. Azamona poto, ayebi réseaux sociaux, à kota kama solo. Azomona, mais bisoto zali banda. Muta ayebi boule na minito ya Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton Azate. Donc, au tout cas, nous avons mais boye baké. Président na biso akoko décevoir bisoté parce que yazali congolais azana makila neti biso akoko tika biso to le la raté likolo ya ba médiocre et puis bo constater que Félix Antoine Tshisekedi akenda kuna po ba barré Félix Antoine Tshisekedi akenda po ba barré et puis souci ya vie ya Félix Antoine Tshisekedi mutu moko te congolais moko ta koloba azana souci koleka ye moko mukolo nzoto donc ayebi makamuni azo sala donc jusqu'à preuve du contraire président de la République chef d'État, chef suprême, il y a armée. Ils allaient Félix Antoine Tshisekedi. Nakanisi, ma solo ana, ma présent ticket et bêta ma soulte parce que Félix Antoine Tshisekedi a prouvé biso que yem tozo diriger Mboka. Donc tous à la calme, to ebisi bino mikolezo ya le peuple congolais boko sepela. To lo bebelete mais boye baka so to ebisi bino to ko sepela. Biso tout to ko sepela. Président na biso azo yoka nyoso tundenge bana mboka bazoloba soka zoloba ta ko loba loba pamba te président ya yakara likambimi alobi non loba pamba te soza na nkamba loba autinda porte-parole na yebo mona porte-parole na lekaki na JT lelo à 20 boki makamba lobi donc président tango ko beta président et ratarate azoka tana yeme soka bi mystifier et ratarate bozala calme ba bulo nyoso tu bino bozali nango o tu ezo pesa bino pasi beaucoup ça là dessus donc il y a un kaka
5 minutes bobi que 5 minutes ezali cours éducation civique 5 minutes yango wana ekitisaka bato motema bato ebele babengaka papa César Kleboa tozilaka yo loba soko lobi tokitisaka mitema na biso ekitaka nakanisi à part ndengi nakanisi ndengi bolandinga boye nayebi ke mitema na bino okita boyebi ke 5 minutes elobelaka bino vérité soki likambo ezali tolobaka mais toyebisi bino bozala calme ezali solo ya mikolo kaka ezoya président Fachi akosepelisa peuple na ye donc yango wana elingaki lelo venza yango wana lelo penza na lingaki na beta sete parce que batu tozo comprendre les soucis ya peuple congolais to souffrir trop na bato ya bakanambe bandekone ba médiocre tozo comprendre bino mutu alobi te kazo comprendre te azate même président de la république azo comprendre mais politique ezali kwanga na makaya bute politique eza politique politique bakoye biso bima que nous eloko wana mais ozoko ndo kufa bakoye bisa ote okeko ndo kufi mais ya yeba ki ozoko ndo kufa politique ezali kwanga na makaya bute politique batu bakufa kana yango politique okweyo tikali donc ezali jeté vous allez calmer to rassurer bino ndenge na lobaika apprenez votre mal la patience masolo tout et vous allez carré donc boyeba ke donc peuple congolais to s'en sortir peuple congolais to zongela isika na biso to zalaki na onde to zali déjà zongela ngo beaucoup mona boyeba ke déjà président Nabiso Fachi Beto l'année prochaine a déjà président de l'Union africaine. Donc il y a un compte sur Makambutu. Donc il y a un mboka Nabiso vers l'avant. Donc il y a un gars qui pense na beta c'était pour quitter sa motema. Na sengi na bino patience ezali mikolo sous ces belete na kanisi bozo comprendre ndenge na le balabino mais beaucoup sepela. Donc na komi na suka émission ndenge na lo baka ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc je reste toujours friand de vos commentaires, suggestions, observations, même critiques. Donc n'hésitez pas à me les faire parvenir comme vous en avez d'ailleurs l'habitude par le biais de notre site internet kleboaoriginal.com ainsi que sur notre compte YouTube. Donc so na komina suka boebika base yango mutu vraiment et simbaka makambu base jamais na kokobo na base parce que on peut ba pesera ba idole na kati émission oyo na robanda directement na Saint-Denis pour na repesa petit na ngai Blaise Zembele donc azali penza donc petit oyo ayebi masolo penza ya balar donc qui est gérance eza masolo na ye donc Blaise Zembele donc merci à trop na nyoso tout au salaka po na 5 minutes avec César Ngadi. Donc si vous êtes à Paris, n'importe d'Italie pour repesa bâti donc merci à trop bâti Azali n'importe à Paris donc merci à trop na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi Tokei maintenant na kati ya Fribourg na kati ya Suisse pour repesa frère Philippe Kabouikou donc frère Philippe Kabouikou na Suisse, na Fribourg, donc merci à trop na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi Tokei si on est États-Unis d'Amérique pour na repes ça Richard Mbuluku oza vraiment actif makas na kata réseaux sociaux parce que c'est 5 minutes kaka koti mbala moko a panzi yango vraiment ndengezo panza na vraiment d'une façon virale donc merci beaucoup na Richard Mbuluku na États-Unis d'Amérique na tout ozo salapo na 5 minutes avec César Ngadi Tokei si on a kati Roni Soubois pour na repes petit Mbote Atini Vengo petit sœur Mbote Atini Vengo donc Atini Vengo merci Nanyo surtout au salarapo na 5 minutes avec César Ngadi na keisiko na kati ya melun po na kopesa mbote na Hervé Ndongo donc azali molandi monene donc il y a 5 minutes avec César Ngadi petit frère propre vraiment donc Hervé Ndongo merci na fidélité na yo na 5 minutes avec César Ngadi na ticket toujours na kati ya melun po na kopesa Baïs ba mbote ebele et puis Gigi Chibangu donc petit frère propre tokoko bossa na yo jamais donc merci à trop na nyoso tout bossa la rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei siko na kati ya lola na kati ya Belgique kuna pona repesa lolo munongo ba mbote belé lolo munongo donc merci à trop donc petit nanga na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes yo zali muninga ya Doudou Swami Doudoulé donc bino penza bozali bandakala ki camarade soto tangi Doudou Swami Doudoulé tokobo sanate Brice Piana donc moninga ya lolo munongo na kati ya Bruxelles donc Tokei siko na kati ya Eveline pona repesa donc mbote Mingita Nchiku na kati ya 78 Mingita Nchiku merci
na fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi. Donc sikoto kei na kati ya Suisse pona ko pesa mbote na kati ya Lausanne. Patience Mantuila zali molandi monene ya 5 minutes avec César Ngadi. Donc toujours na kati ya Suisse tokei siko na kati ya Genève pona ko pesa Titi Moyo Mafuta ba mbote ebele. Donc ba mbote ebele vraiment na yo Bambote ebele vraiment na yo esika yo zali kuna na kati ya Genève totikali toujours na kati ya Suisse pona repesa. Donc mbote na Ambro Jenny Suisser, donc merci à trop donc yo marquant parce que otikaki Suisse na yo ya propre au passé. Donc Noël na est kuna donc place à baguerre na bateau bazala kuna vraiment wana zali patriotisme ya munene. Donc to zongi susu na kati ya melin pona repesa mbote na président ya Mikal ya bana lemba Francis Elanga na mwasi na nene makumbu. Donc bango bazali balandi minene ya 5 minutes avec César Ngadi. Donc tokope sambote na association Liboke, l'association Liboke zali association mo ezalaka na kati ya 59 kuna na Lille mais bakita na Kisasa ça fait déjà belle urette bazo sala ba action kaka. Donc ya social humanitaire pour na ko aider population ya mboka na biso bazali bana ya bakoto. Donc tozali kopesa donc Cézei Mayala Bambote ebele, puis bon courage, sans oublier Landry Milingo. Donc Landry Milingo bangomi bale bazalina Senzei Mayala bazo sala penza musala moko vraiment tozali ko féliciter ezali penza exemple à suivre. Tozongi susu na Genève pour na repesa Jean-Claude Kalala ba mbote bele kuna na Genève. Donc merci ya trop na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi. Donc tokoki ko sugisa émission tena ba dédicace santo que na London City do week na London City to pesa mbote na José Kano ki kakamene donc to ebité ndenge to ko remercier mais yo vraiment donc vraiment oyebi makamni au sal rapport na 5 minutes. Donc José Kano ki kakamene merci à trop na fidélité na donc na kati toujours ya London to ko pesa mbote na maître Wera Mukuna mwambe bi marapamba pamba te ce que mwambe bimi yo moko tumbeli maître Wera Mukuna. Donc so totangi maître Wera Mukuna tokotanga maître Rajamoule Azali Muninga ya maître Wera Mukuna. Donc sur ces remerciements que nous mettons fin à notre 5 minutes de séjour. Donc merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Swami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Nous allons nous retrouver dans le plus bref délai, donc c'est-à-dire dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe, il faut voir Masolo, Nambuchu, Penadikosi. À très bientôt. Clébo